bien soin de lui. Eh, je prends bien soin de lui, d'elle. Eh, Papse, oh, Abakuke. To komina Paps. Sila. Nzamba lola bomba yo. Amen. Milimo nyonso ya Sara mwasa mitoki emona yo te. Karabala sorcière amona yo te. Na bombi bokilo na nga na makila Yesu. Sara mwasa mitoki faut batinde déjà copyright. Yem taliboso. Yem taliboso faut ba signaler ba kene ko signaler. Omoni biso. Ata mukolo moko te. To cha mobala ya bela na miniature. To yebiye to apela ba photo na ye. O sali émission moko boye eza na faute eza sans forme. Manque à matière. Ozangi matière no bandi ko expliquer que si la zoko mbala allemand yaya biloko nyonso to yo ebilanga allemand oyo ko fonder ba matière que mobali agangi amoni si le mabe si la za le mabe yondo zaka munoko na point munoko beta AVC luka na solution ya maboko noko yaya maboko za mipiku ona forme mabe mipiku sila nde leader. OK. Vous comprenez? Le qui a Sila, abala pe mbala mundele na Belgique. Ah bon? Fani mindele. Oh là Sarah yaya, yo préféré obota na papa. Ozaki ka rosabo. Papa, ozaka na kele, yo apenya kele makasi Kana yo. Ondima penya bima koma mbanda mama. Ya mbanda. Mbanda mama. Tika Sila. Rato bona so ba miyibi na fete Sila. Na mariage ya Sila to boy bato ba peshaka mibali ya bato. Pesa communiquer na ba fiyo ba beta bato virunga. Bato ba ka ko yiba mibali ya bato na fete mwana nga bo zalate na sala ngola bino la reya ba kombo. Police ye bimaki de. Leti ba mi lo zalate. Leti bela torti ninja azate. Ça collègue na. Te oyate. Sila jour à fête na yo, au côté de mon bonheur. Ma fille, entrée triomphale na yo, et ça la nzembo ya Cindy, mon bonheur. Muto ba négligent, muto ba finga, ba benga kisita, baloba ma mukolo, azwaka te, elongi mabe, o Sarah bakisa le bien na moustache. Mundela lingeka na moustache. OK. Voilà, bienvenue mesdames et messieurs dans votre meilleure chaîne MK et Yokani Télévision. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez et surtout vos suggestions, vos remarques sont vraiment les bienvenus. Merci pour la fidélité. On vous a toujours coupé ça. Vraiment bien. Merci pour vos appels, vos suggestions. En tout cas, ça montre que vous avez suivi, puis vous avez musalango. Bien, vous continuez toujours au salango. Dans le barreau, à chaque fois exercer les alakars à mon coyum, tout pour la première fois. Au s'abonner, au partager, au commenter. En tout cas, au la biso vraiment bien. Merci à toi, Joseph Fokwaza derrière la caméra. Je dis un grand merci à notre autorité morale, à notre maman. En tout cas, merci pour la fidélité aux autres, sa biso, confiance au Baxi la biso. En tout cas, ça nous fait énormément plaisir. Merci bien nous sommes soutenir la biso. En tout cas, dans les bandes, en tout cas, ça la biso vraiment bien. Là, je vois notre partenaire à James Kimoussa, en tout cas, on a fait sur la mot et passe aux aliments. Maman, on a un de pourquoi pas couper sur la mot et en tout cas, merci beaucoup. Mamie Longo, merci beaucoup, maman chérie, merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup. Merci infiniment aux autres, les autres, la mission vraiment bien à vos sanité. Igla Kabako, qu'on a pointe, chacha la charmante, maman, de ne pas vous aller. Bien, aussi beaucoup, vous soutenez Kalibingaza de lui, en tout cas, merci beaucoup, en tout cas, vous salamons toujours. Les autres, la mission vraiment bien, en tout cas, dans le barreau, à chaque fois, vous mourrez dans la kitsch aussi que maman. Lobezali bosengaki bolobaki fazonga lope tosalaka toujours au bilo bosengaka biso toza bongo na miss lolo madame Poutine la reine Elisabeth maman sa chaîne en tout cas l'autre toko déplacer ma bordure Montréal sur rosa man langage nango fongola biso to yamba inviter les biso mokula lelo miss lolo madame Poutine pour te dire bonjour et bienvenue.
Merci beaucoup, Clark Nzunzo Teint Homogène. Merci. Bonjour à tous les abonnés de MK et Yokani Télévision. Mbote na yemoko et Yokani MK, Mokeba, la pesi Mbote Bele. La pesi Mbote Bele na Mami Longo Machabomenu. La pesi Mbote na Didi Manina. Mbote Bele na Maman Zozo, notre maman, maman conseillère, maman Moté Mamalamu. Maman Oyazara toujours là pour nous soutenir. Mbote na yo, mbote na mama Kati Kanika, mbote na président Yoshua, mbote na mama Garda Kidinda, chouchou na nyota ya biso moko na Londres. Na pesi yo mbote wana camarade ya batasi la bisalo. Baninga ba yiba eme et simba kite po. Ba yibe. Pesi mbote. Mbote na couple du moment. Couple zo gangisa mokili. O zo lo bisa mokili. Ezangi ba ta famille boma. Pongi, Sarah Mwasa Mitoki, azo créé biloko. Couple Pourchère. Madame Sila Pourchère et Monsieur Denis Pourchère, je vous love. Je vous aime. Bonne nuit de noces. Bonne fête de noces. Voilà, merci beaucoup. Narcissité. Sois patient. Maman Elim business na boké. Na pesi bote la maman Elim business hymne national, maman asala rabiso ba linette ngebu. Maman afima yemba maman chérie, maman Garda Kidinda, na pesi bote la maman Yvette Pemba. Ma verombi ya motema kulutu porto mbote na yo, tonton ale akwete amundala na swide na pesi mbote. Mon vieux Cloclo Manzabi de Bundes mbote na yo, mbote la maman Elisabeth Monje Mbengai na swide, mbote na mon vieux Sam Koukou le nécessaire, mon thème à maman Aimé Koukou, mon vieux le bon Mouta, mon Philippe Europe Mbote na yo, merci. J'ai dit tu vas voir la Chypre. J'ai dit la Chypre du Sud. J'ai dit à Zongi déjà, à Benga qui joue wana. Bossololi, hein? La personne beauté, j'ai dit, la personne beauté. Voilà, merci beaucoup en tout cas. La vidéo nous sommes les Bengazora, la vidéo Benga, bon, comment ça va vraiment bien. Voilà, Miss Lo, Madame Poutine. Oui. Choc, ils ont voulu comment? Choc, c'est qui toko. Au monde si la ibi mbala yana. En tout cas, to bona so ba miyibi na fête sila. Na mariage ya sila to boy bato ba pechaka mibali ya bato. Nazo pesa communiquer na ba fille ba beta bato virunga. Bato ba ka koyiba mibali ya bato na fête mwana nga bo zalate. Na sala ngola bino la reya ba kombo. Police de bimagi de. Lati ba mi lo zalate. Lati be la tortue ninja azate. Ça collègue né. Te oyate. Akoyate. Ah oui, bah papa Denis Pourchère. Oui, bah Denis pas engagé. Engagé. Denis Pourchère aza océan. On dit mon singa imela mo pao. Mon bonheur. Mon bonheur. Tu vois papa la mission Denis Pourchère. Aza mon bonheur. La fille la bisalou. Ah ok. Papa. Voilà kindoki. Voilà bokino na ngana lo banise botito lo mo bonheur. Ok. Ce qu'on ngala tchani. Non, tu as des signes yembela mo pao. Ok. Aza mbumo izanga ninyo. Nzete. Aza sila jour à fête na yo. Au côté la mon bonheur. Ma fille, entrée triomphale na yo ezala nzembo ya Cindy mon bonheur. Muto ba négligent, muto ba finga. Babenga kisita baloba ma mukolo azwaka te elongi mabe o sara bakisa le bien na moustache mundela lingeka na moustache OK elongi wana yo mona ya mabe wana papa Denis Pourchère azo mona la plus belle de toutes les femmes parce qu'en Europe là il y a beaucoup de femmes mais à Ponika Sila les goûts et les couleurs sara okufa na zuwa okufa na souci Sarah bima la gorge. Sarah si la critique à réseaux sociaux te pour na yo, pour ça ya tata na oté. Au moni yo, réseaux sociaux ya maman na oté. Yo ya ki réseaux sociaux ndo kuta ki bat na réseaux sociaux. Nenge pe si la pas zali. Comme yo ba ke si la balatika atika na réseaux sociaux bongo ngai yo maman na yi. Olongo la ngapa la réseaux sociaux. Ngata na bali ya. Non tika réseaux sociaux te. Natika Sarah. Pour Sarah, ça a une étiquette dans le dakou. Au moins, si vous avez une étiquette dans le dakou, abandonnez-vous à Ninga Zoua. Oh, ils ont ça, les inquiétons. Parce que maman a dit aussi la balle mundele. Sarah, dit ça, ils ont mes copains. Est-ce que tu vivas Sarah, moi, ça m'itoki. Tu attends ça, ma inasima.
Miss Lolo otangeli biso ba invité oyo ba wa atanginga mato posate pourquoi mato posate akoya te nani na na ngala oyo contredire na contredire te na tuni pourquoi osala te afinga sila mwana ya makasi ya respect ok bon mamilo akozala te yelinga mbala batuti omonaki ete bakangaki ono tela mbala batu omonaki video te pa mida nazomsolo video wana otala akozala te moseka surtout ye mini wana ebangisa mindele aoya te nazolo nde finala mindele baokima feti toboyi na biso bafantôme. Voilà, merci beaucoup de boy ma fantôme na libala ya mam Cécile mais Miss Lolo odi que si la bisalo arotika YouTube ta arotika internet il faut ça la kaka mbela mo pesa mi auto ko yoka oyo président de tous les abakoka lobby oyo muto akocha video akocha mobali ya sila bisalo na miniature to ako afficher ba chaîne et ko problème mais oui ngala oyo sa président na sa président yo choix déjà Sarah sa mitoki faut batindele déjà copyright yem taliboso faut ba signaler ba kene ko signaler o moni biso ata mukolo moko te to cha mobala ya bela na miniature to yebie to apela ba photo na ye to cha été pour na respect ya papa batu ozo comprendre et puis aza muta YouTube te OK alingi bela malingi aza muta YouTube te eza ndenge mona sila mobala sila aza na mokonzi nano hôtel ya Bristol Hôtel na Genève eza hôtel à 5 étoiles OK peut-être bato bayoka 5 étoiles bayebi yango te oyebi 5 étoiles parmi bahôtel ya minene oyo ezaka na basuite okomprendre Bristol hôtel ya monene mpe ya cher oyo Sarah tiere okufaka na vi na yo otika otia litapu no na mbeto ya hôtel Bristol te so oke pata États-Unis epa ya mobali no ya mwana mwasi alalisaka msu na bahôtel mo ya bongo la Queens Boulevard je vais à Queens Boulevard peut-être balalisaka na bahôtel ya Queens mais si la sikoyo aolala na hôtel à 5 étoiles maman faut que ça la différence ya mai na mafuta bino bowelelaki bobito beta virunga po bozalaki na susi ya kobala patience ya sila efuti ye sara tika sila osali émission moko boye eza na faute eza sans forme manque ya matière ozangi matière nde obandi koexplike ke sila azaka mbala ya allemand yaya biloko nyonso to yo oyebi langa balma langi ya balma oyebi yango ezala na opasi osola na mundela ngo na langi nini oyo kofonde bamatière ke mobali agangi amoni sila elongi mabe sila aza elongi mabe yo nde ozalaka monoko na point monoko ebeta AVC luka na solution ya maboko noko yaya maboko eza mipiku ona forme mabe mipiku wana Sarah monani mais ya fingisi la lobi ke na mobile azoko bengeka appel vidéo to ngamoni ya live boabi eza des personnes wana eza te Mexico yo abali su mundele ka to ça est neni to ça neni faire ka le goût et le couleur ne se discute pas OK donc siko pour on lobake sila le leader OK on comprend le ki sila abala pe mubala mundele na Belgique ah bon famille mindele Sarah yaya yo préférant obota na papa ozaki ka ko sabo papa ozaka na kele yo penye kele makasi papa na yo ondima penye bima koma mbanda mama ya mbanda mama tikasila luka solution ya vie na yo sala régime bomisa maboko wana ezaka lokwa bakatiere soko telemi boye ozobima lokwa katiere moko boye américaine aokele kobunda ya bunda na dojo nini obambana na dojo nini po niveau maboko nwana eleki meme na bamaître na biso eleki maboko ya Sarah eza minene koleka ya maître ninja kaka mutu abambala na dojo te me maboko minene koleka ya maître ninja mpo yananga maître ninja so otali osepene le boga ya bamaître grand frère nanga maître ninja boga ya bamaître
so talier bo craquer parce que Sarah tala mobala ke no linga suppositoire ya sipo yango mona koma na mukala koma ke sala wenze ko tika bana na classe likola ngo so Sarah zate ba mana mwana oulala bonga za mwana yo zo wele na ko zo finga sila bota te bonga yo la diego bana mobala na bota mkoni bota mkoni ni mwaso akota ni bala ya yaka to fanda bota mkoni aussi sa chance à moi la mobala batoué au commissaire papier hygiénique à sans valeur yoka yo au fin à kaba yo mo kotala ka vina ote tango ni na potinaliste aussi la tala ni c'est amené le terminaliste na ote o commissaire aveugle de Bartimée ok là on ni mbali mo bobo e bobo mobala zanga tina yo mo mochwa tala Voilà, merci beaucoup, Miss Lolo. Donc, on continue. Commentaire, ils ont vraiment aimé. Pourquoi si la démocro a publié qui vidéo, il y a papa, ils ont qui façon, il y a qu'on a sabatouné, il faut prouver, tout aux akinto, ils ont moi qui l'a ou des amis. Si la temps a publié la vidéo, elle va la banane. Sur la même vidéo, alors, les abakouk. Les abakouk, ça c'est votre paps. Je vous présente votre paps. Paps Alobini. Salut mes enfants, les abakouk. Je suis avec votre maman ici à Bristol, Genève, à la maison. Maman! Je prends bien soin de lui. Je prends bien soin de lui, d'elle. Papse! Oh, Abakouk! To komina paps. Sila. Yaya. Nzamba lola bomba yo. Amen. Milimo nyonso ya Sarah mwasa mitoki emona yote karabala sorcière amona yote na bombi bokilo na ngana makila Yesu papa boma ngisa mona basi musuta mona kasila azala tel trop amoureux de Sila Bisalou a craqué Sila a matissa sous son dignité nzamba tombola ka moto en grandeur pe en dignité la wallet pour l'embondela nzamba soka le bien tombola yo lola soka le bien futa yo lola futi Sila tant kairos asi les coquilles les gens de jaloux moko kufa bino nyonso batu bolinga Sila te 2024 so mobongo ni motema te mopanga na kolo e kata bino na pamboli mwana nga ere mariage zala malamu na libala umela bosimba nzete bobota bana nzamba bomba bino merci. Voilà, amen. Merci beaucoup. Amen, amen, amen. En tout cas, même si c'est la bénédiction, il y a maman, en tout cas, ça les vraiment bien. Heureux mariage à vous. En tout cas, couple kitoko, maman, zananga, moulabino. Voilà, Miss Lolo, ils ont les solos, ils ont mis ta main à réseau, zozo. En tout cas, ça fait vraiment mal. Ils ont les sabbats, tout, bateau, souvent, bazo, benga, baiser, misu, soupé, bazo, sekam, bateau, tanto, bazo, peut ça pour les vignes en déguenaillé. Et tant qu'une mère, aux maman, aux amoboti. Lelo likambo yo kweli mwana oyo brunette mwana nsuka sorti négative ni oye pour na papa chéri na o papa chéri asali pour na ye azwa na aja muke alobi abeli sa vie na ye alongola bazemi ni ba lava bota et lelo papa chéri ali ko sentir yesu souté bloko a prometa ye au sala ngote réaliser ngote o lobani etake moboti wala tuninga mwana tuni Miss Lolo tant que moboti tobota bana tobota mitema te mwana oye moko na munako na ye mais mission mo bazongisi mikolo ya joka abi pona papa chéri famille na ye ata muta opekisa ye asate tango muta bimi la TV oyo kolobaki oyo aprometaki yo asalaka ngo te est-ce que bozalaka kaka to bokabwana ya kolobaki babotola ye mwana na âge ya 5 ans mwana nasi babotoli ete bazwi nde mwana baopesa ye éducation ya bien parce que mwana oyo brunette aza na éducation te oh là là aza mal éduqué aza mwana arataki éducation de base parent ya solo ako permettre mwana 11 bina te parent ya solo mais mwana oyo se permettre kolobaki ngani naza boye mpona papa chéri
La yoka raté pour la kraka papa chéri. Oh, ezali ba remords. Omoni mono. Nenga zaboye. A kraka papa chéri, a otika la robe ya papa chéri te, a komo luka libale zonga. Yo ta yo mona toza mo amukie. Kotanga classe. Oko sali na monde, o eza monde balobango, eza monde ya musique. Même si le parent qui m'a l'air. Papa tika nga na lobi na tant que parent. Tant que parent. Tant que parent moi na ko sala ki danse, a ko bina na 11 ans te. Parent o aidika po moi na 11 ans yom to ko orienté. Maman ba nga sepela ta moi na yo la ba mbongo papa chéri ndo pia bango. Ba liambo nga papa chéri na koko na bango ba sepela. Ale sikonda ko bimisa matama, a lo ba ke ba viola ka yo. Yo za na 30 ans. Au bout na 21 ans. Au moins na 9 ans. Il y avait beauté na âge à 15 ans. Na âge à 15 ans. C'est là où se contredire. Aza on se contredire pour attendre la été. Peut-être Zaki na maîtrise la caméra. Moi non attendre te ko za maîtrise la caméra za nini. O ya tour ya loba, ta bota na âge à 15 ans ba coacher. Ah, ils ont des coaching. On comprend. Pour moi non attendre la été, il y a des calculs, même quand on va comme les moyens bien monter. Oh là là. Parce que batikele mwana ya kitoko boye. Mwana wa kitoko hein. Batikele mwana na mwasi ya kitoko. Papa c'est éducation yake bina pela 11 ans. Yaya. O lukalika mususu. Parce que jiba sudola mwana banyanga ba jiba sudola mwana. Mais jiba mo ko la mwana o lukasuni. Mettons papa chéri a joué mwana na âge ya c'est comme pourquoi pas ticket attends aya côté la mwana comme qui va privé na côté la mwana. Mwana za kosa mobali. Ngala biso ke mwana ngala mukolo réclamation d'amour Miss Loto so maman mukie lobi ke parents ni o tika mwana na âge wana ke kobina to so na anglais musuto mwana kape bana mususu ta musu abote azata musu na domo lo beta bale o mwana âge mukie ma parents so akoti na école de foot la âge mukie pour que akena ngo bia kola nango donc mes parents na mwana ki était mwana ngasa na azana donne robina pour papa akene ça pas papa chéri pour que papa chéri d'école de danse non pas papa chéri d'école de danse parce que école de danse c'est pas papa chéri to ngata ba école de danse to ça la école de danse ça na RDC et ça peut na pays étranger comme sous possibilité ça a été possibilité ça a été dans batine la JBP batine la piège ni boka ba kanga que ça ya piège té nga ça juste té mwana o azana mutu asima na ye kona mwana o ye moko depuis bazoye mwana na 5 ans esali 4 ans ayobima ana mutu azana asima na ye mutu azaka intoxiqué mwana o aleka ba émission azali na oyeba ndeni nga naza mukolo nasala pédagogie na psychologie na ngande na tali na moni ke mwana o azana mutu na sima po kisi njora yo bima to bena ki kisi njora yo longwa de na kasa ba chéri kala po yo ka mto ya na ba danseuse o ba ko créer ba problème parce que ba kisi njora mtaza derrière ba kisi ya l'acceptation convocation plainte ba sali convocation uti na ba ba to ba lobila yango na lobila to tika ba spéculation toza fier na ba spéculation to tala ba makambo eza normal luka ko lo ba likama avec des preuves kisi njora ko lo belo nya malunga pour la papa chéri yebo kisi njora papa chéri tika ina défaut azanga na souci ozonga na orchestre tilelo défaut na lo ba ko kasete ka bimala papa chéri po genre ya kisi njora ngwa papa chéri te atika ina na défaut ndenga za porte parole papa chéri longola pembe na ye ndo moni akomo ko luka pas problème c'est une problématique la dame on comprend yeka muto ya kana ba problème si ba kanga manike muto ya kana likambo ye aza source ya ba problème alors ba ke ko luka mwana na po ba ko salir papa chéri yo mona papa chéri na kati ba réseaux sociaux ba o salir komona non non mwana papa chéri auti ko loba makambo ndenga loba wana sokoko mukolo kwa sokoko abani ko finga jibe avana ndaka bambanda lia na moka bambanda donc jibe la mbogo azana ngo na bisiko jiba sale futiete sokoko mutu mo ba uti so wapi abimika kapoza na ngata zana mo pa ngeta lingate o comprendre ngata sokoko zana mo pa tango yo finga papa chéri waza ndeko nanga na okota OK o comprendre mama Nyes Lusamu pona expliquer batu pourquoi na okota likambo bakasi na mwasi ya grand frère na biso ya Milolo baza ya na leki donc bana grand frère na biso wana
na ba jibe baza ba cousin. Vous comprenez? Donc ngane na za boye. Papa siko ya ba jibe. Aza côté papa na biso ndeko papa biso. D'accord. Parce que tant mutu mo bo ina ko nuyo mutu abata vanda na ya lo ba eloko te. En tout cas toya. Brunette nenga za boye. Pona nini kala nyonso twana ala exception vidéo o mama nièce musamba sopela imai. Ala exception ndeko ya jibe o abengana ye a filmer azanga téléphone. Na sima jibe mwana azui mibali ba mibali nyonso bano ba mwana azui. Oso le ki na danse oza la star ozo mbala malonga ozo mbala yazanga tina to ozo mbala malonga. Ba memi la poto te. Mwana oza la mwana maboko te, ba oboko la mwana ba opesa mwana éducation. Mwana nyonso ta bosa na mama na été. Mais vous dites que la chance est au tel à moi, il y a mon afin d'avoir. On peut éducation à 11 ans la danse. À craquer musicien, mon bois, le bangaï, le craquer, éducation à danse. Moi, non, les gens départ na Ezaki Mabé. Azaki une éducation te. Atika quoi pour salir papa chéri. Ero. Simbati. Au ministre le lobby moza ko salir papa chéri. Oui. Na nyonso o alobi na âge ya 11 ans papa chéri balade ya ko zoyer déjà. Na limité. Ah la vidéo. La limité na raté. Aya pe la vidéo. Mais na bato ati zambo. Zambo ta wala jalousie pour batiki ba zambo ta na poto. Mais papa chéri a promettre que poto nga pesa. Ah ya ba promettre poto zana nini na maboko. Abi apesa bino cadeau o bato musu ba pesa te. Cadeau nini? Ya mwana. Bon bana wa mida botela biso. Baba na te. Yenda apesa so cadeau ya ko kana soraya. Akana bana ya jibe ya kitoko wana. Le pan bo pesa bo boto lango bokosa bonkeza le pan na bango mo ke mécanisme ya la putanyo. O moni siko na place na lobi mwana atanga te yango. Yo ba pesa le pan. O ke na hôtel de vie to ke chengi mikanda le pan. Zela ya confiance à qui? Confiance à Bolivie parce que ma passion jamais. Moni mami ngai so mo bala so benga le pan. So ezali na kombo ki ngai fola chengi mikanda le pan po ezanga. O mona mikanda le pan nanga. Nakoma pia kombo nanga photo nanga emi soza déjà mature oyebi ozo sala ya na époque zakana o mineur tam so mwana yeba ki te ba démarche na nyonso ayeba ki yango te papa mwana oboti na 21 ans 21 azala 30 ans yemo loba ki azala 30 ans 21 plus 9 et ça biso 30 mwana na 9 ans. Parce qu'on a 21 ans déjà, ça moi si oh bah comment bala va faire la bala à boti pe bana eh comment faire la famille ba famille mo batangate mangonyo so ba lo baka ba ni sami tout le quoi ba nyoka na ça yo mutu oh ba pesi mikanda lupango ba pesi comme cadeau mais que no changer ba comme mikanda lupango na yo pour ça mikanda na yo so ko changer la combo makambu tout ou soit quand ba pesa ki wango o teki o sur ma place mususu so ba mama bateki lupango a ko ça que papa chéri bela mapango azala wa boto la ka o wana ya tika ko salir komba jibe voilà tika penza ko salir komba jibe miss lo stocké na ona andobi oyo a salir kombo ya papa chéri ta âge o papa chéri zo que eza âge exact à pécité mais tous on a pas dit que ma zambota ba bota te o pour le bi zambota pe pe zambota za mo sa jibe kasi pour notre idée ba ba kena ba orchestre nyoso ba konzi ba orchestre ba zora basi wana ba danseuse donc le morceau confirmé makambo ngo parce que yiko to azuna mwana pe kitoko mwana ngo paza kitoko me bato ba okosa ndeye c'est que ba leader ba bizarre ba danseuse na bango zelo ba bizarre to ba sepela na ba dan na bien bon to mona kani na ba leader to mona kani na ba orchestre to na ba théâtre mona ba bureau déjà de la secrétaire naï abisé naï au moins la sous secrétaire on appelle femme mariée attends l'alliance de la musapité a comme malade DG déjà ça m'balia mekio qui d'ailleurs ya ko boy to ya ko ndima ngani na lobango ngala musala na ko perdre crédibilité te na osala place mo balinga ngana olongwa OK pour la linga ngote dépend faut qu'on condamne tous les deux personnes. On y a proposé au point de l'obéité. Avant de harceler le roi Monique le whisky. Peut-être. Ah.
Ok, justice. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Miss Lolo a tiré la justice, mais la justice, en tout cas, tous la carte, vous allez bien. Mais Miss Lolo, tant au mambo de communier avec les autres qui nous faut tous opérer ça dans les parents, aux opérer ça dans les moko, na opérer ça surtout dans les parents et les brinettes. Pourquoi pas? Bah, il faut éduquer moi na bango moi net. Hein? Ngana moi si na femme seule. Na boko la bana ngamoko. OK. Ata mukolo moko te, moi na ko le kangala mutu. Vous comprenez? Daniel a dit, maman, je veux faire le sport. Là, il dit, pas question. Ayoka gite. Ayoki. Ayo tu na ba point ayo mo nyanguti. Oui, na moni. Ayo na ba point awa. Là, il dit, tanga. Parents n'y surtout à préparer à venir ya mwana. Il est déjà à l'âge à 11 ans. Âge mwana dans la première CEO. Il y a bani da kobina. Yo condamné jibeto condamné ba parents na ye. Ba parents na mutu batini mwana ko ba asala vie asali. Parents solo ndi mwana na 11 ans. Ngako tutangu papa chéri ba fongoli BCBG. Na âge à 14 ans na lo ba kena kiende ko bina. Papa telemelanga. Ah bon? Yo na 14 ans. Pour na ba parents ba yokaka ba bane ko éduquer. Si vous avez des parents qui ont dit que papa chéri, vas-y ma fille. Mais il y a la bouya. Mais il papa bouya. Ok. Si vous avez bango, pour la nuit, vous avez les moines. Pour moi, 11 ans, on saute Miranda côté. On saute Miranda pour te bocanger l'anda. Ma jour à la répétition, bocanger l'anda. Bango moko. Bango moko qui va permettre moi na bango. Oui. On se le dit. Tout ce qu'on condamne papa chéri. Papa chéri quand moi na makaste. Mingi ba condamné qui sinjoga ya matama. Il t'a même moi na batlanzela danse. Mais qui sinjoga meka ndela danse meka ndela te que au président a comme ozwa. Moi na 11 ans. On même moi na de la orchestre. Ah, maman yoloba. Voilà, merci beaucoup. Tous ceux qui ont été sur le monde, ils ont comme ça, danser, tout le monde est intéressant. Bah, danse, mais j'ai mis qui, tout cas, ça dans 12 ans, je crois. Elle danse dans 12 ans. Oh, ouais, ça dans le monde. Ça, il n'a pas bougé. Oh, ouais. Ouais, on quoi qui s'y joue. On va commencer à mettre la nuit. Pas Emmanuel, prophète Emmanuel d'autres, je crois. On va lui venir une suite. Kaka yé qui sinjora mtabima bana batami qui na danse yé américain na 11 ans ou sous 12 ans c'est que yende a ça la trafic ya ba mineur nous faut pas arrêter ça qui sinjora parce que yende a ça la trafic ya ba mineur pour papa chéri ndaza ba yé ba na raté yende tazo memela ka batu ba danse ça ba 12 ans il faut pas arrêter qui sinjora. Ceux qui étaient de génération en génération, les a détruits pour la moi émotion. Voilà, merci beaucoup. Le message est passé, Miss Lolo. On a évité ce que Lolo, Miss Lolo, au tali déjà, n'importe quoi, papa chéri, à Instagram, je crois, bah, le publication, ils ont quoi réponse ou appeler c'est na bateau, ou appeler c'est na brunette, papa, il y a publication. Après ces versets bibliques, bah, qu'est-ce que tu as dit? 6. Ils ont façon à répondre, a dit que Jésus a payé nos péchés, a payé. Papa chéri, non, on a na baralobate. Yo moi mon papa chéri me telobi. Mais sa publication a continué. Nous n'avons pas tes publications à publier. Son papa chéri. Façon à répondre. Te wana batu. Son papa chéri à répondre à loba. Voilà mon nom. Après à mon nom. OK. Pour la famille papa chéri na problème pour. Basani. Et c'est pas pourquoi tu as été bonnet à côté de moi, n'a pas beau na bolenge. On les autres dépendent de la juge. Dans la juge. Voilà, merci beaucoup, fidèles internautes, tous ceux qui ont dit tous abonnés. Donc, Bruno Fnazabu a gagné les bota sauté. À part moi, la bota papa chéri, il y a la fin du monde. Merci, mais à moi, on n'a pas le mot lazim, mon ressource. Il y a papa chéri. Moi, on a kara papa chéri. Kasi, hein? Brunette. Et là, le salon de manque d'amour. Ouais, tellement papa chéri a manqué. Mais si le mec qui a commenté l'émission, ils ont bien là tu as fini comment on a moi na yo monsieur zaki moi na papa chéri ça. Là comme il a 7 ans à 17 ans. Mais ça yo zaki 17 ans. 17 ans mineur.
Oui, aux amis. Bakofunda we papa Élysée. Bakangi et puis batie makala. Parce que quand on a minage à petit mineur. Donc on avait bonata au fond la page chérie. Non. Oui, mais ça continue à faire. On sait que tu calcules la salle qui est déjà. Tu conseilles que la calcul, mais on a pas été à personne à y. Brina ça continue à 21, à moi m'inquiéter. Avec déjà moi si. Moi si pendako il y a du bala. Voilà âge à bout. C'est pourquoi c'est âge avec quoi accélérer. Quoi accélérer toi bando c'est faire là. Obi bano ba me ma charger. Quand tu as fait chérie bon kala au coca de mémoire en demi. Non, bano félicitations ma chérie. Oh, félicitations. On s'appelle la femme a félicité. Ah bon? Non. Comment ça? Bano ba me ma charge. Obi ba ba makamute. Papa ba ninga papa ba soraya. Oh, il y a eu respecté ma soraya te hein. Papa ba soraya, les autres disent papa ba soraya. Papa junior. Ouais, les autres là, on papa ba junior, papa ba bram. Papa ba daïda. Oui, je sors avec le papa de Soraya. Ah, toi tu pensais que quand tu sortais avec le père des autres, ça te faisait plaisir, hein? Ma chérie, tente ta chance. Vas-y encore. Oh, tu es sûr. Tente ta chance. Ok, ouais, guys. Ah, nous comme balimou. Attends, Soroko. Mais la réputation, baby, est-ce que vous avez il y a beaucoup de même si réputation. Parce que Monique, dans les cas qui dans les réseaux sociaux, réputation est qui bafouette. Il y a beaucoup de même sa réputation. Pour ceux qui ont traité faire dans la miable, j'y vais dans pour papa chérie dans la rancune na batté. Le coutate, à l'exception m'appelle. N'y a pas le coutate. Ma pèse est bilo qu'on y a sur toi na loba pour pas salir papa chérie. Ok. Pour battre il n'a pas chérie parce que biso to il n'a pas chérie pour yo loba. To inete. Parce que comme oh il y a ba leader en tout cas ma papa que la monde est comme tout moko. Autant comme te pour na respect mais qui aime ta bizarre ba danser, aime ta sala ba ba danser tu va on kala kuma mutu mo mais l'autre a peu surpris o yo papa chérie ba. Danser va fali mo aller kana loba iso ba bengi okulu na ninyo. Na lolo la crevette. Oh ya mbinza. C'est que okuta na leader na chambre. Danseuse wana le kanaki. Danseuse wana le kanaki. Comprends? Donc place moi sina mobali bazali boliwe koma kato. Tambo mesana. Boliwe koma. Rosni kali bakuta ba cameraman na. Bonte. Boy bamba Rosni te, asa cameraman. Bon kaza zanya. Oh. Bon pasteur azoba la sœur en Christ l'église. Et ça pour me sanit. Place tu vas te mettre dans bazar. Oh bazar deux sexes opposés et comme raboli. Oh. Le président il y a États-Unis va le rola kana le harceler Monique le whisky. Vous savez qui? Pour pas coûter la super na caleçon Monique, va coûter les yondeni. Yo linga boy si ko tanga lo ko cha ay to kacha mo. Oui, il est les gars, bon. Bon, on a un sentiment. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, Miss Lolo, j'étais dans le sujet. Miss Lolo, conseil de groupe, c'est dans Brunette. C'est dans un conseil, c'était pour y aller à moi, la boya toli. Il y a un loba qui n'a pas papa chéri. Non, il y a un petit famille. Mais il y a un cambo et quoi. Il y a un cambo et quoi. Il y a un cambo pour moi, la babo là. Besoin moi, la. Si on dit que moi, la na charge. Mais moi, na jibe boka zumwa na. Na sata na conseil ata moto yo pesa. Po ya para na ye ayokate. Po yanga. Beaucoup na papa chéri. Papa chéri na pesa kaka ba bonne continuité ya stala na ye. Donc continuer na msa na ye kandega pesa ba bilengi chaque dimanche. A continuer toujours pesa ba bilengi. Sur la lunette. Bon, quoi les autres dépendent de papa chéri. Attends la lobby boss papa chéri boy. Toi c'est déjà ça la raison. Message na cause moi considérer. T'es d'abord. Non, on va rappeler musana, ya continuer musana ye. Donc attends là ba ta réseau sociaux te ba créer ka ba buzz. OK. Voilà, merci beaucoup fidèle internaute OK malem vers la fin. Mais Miss Lolo problème ko tozaka na monde na ngamba musique. Papa chaka ko. On a sala ebele pour na ba artiste mais il y a tourne depuis moi ya kufa. Si le sans suite sans programme tu qu'est-ce qui se passe l'autre comme ça comme maman bon ce qu'on peut expliquer non il faut l'homme moko famille chaque Congo bango mutu ba retardé corps ya ndeko na bango po ba kotsana toi kotani
mbongo te yaya. Ok. Parce que déjà na 35 000 dollars au marai maraya yela ki bango. Pour qui 50 000 na 35 000 ba ça peu obsèque. À part voilà ba musicien fait ba ça ba cotisation. Mais bango souci na bango za ba cotisa nan. Mais marai avec 50 000 comme 35 000 comment? À 15 000. Papa ba bébé tchanda pas le cochon bongo hein. À 15 000. Et à 4 points pour na ça va se savoir, ça reste à vérifier. Oh, parce que ma business c'est beaucoup toi, parce que qu'il faut 4 là allo plus 15. Il y a le bifo vendre bada tonti bouto pa maman Marthe, tant président biminda servir. Mais ça d'ailleurs aux la malhonnête. Voilà ba benga ngom malhonnêteté. Oyo ke ozumbongo, bobimisa ko na compte les kaboboy. Yosko o 400 po bana tonti poko na course wana ça get 15 000 dollars. Pas marai ko linga tena yela. Mais la 35 000 wana kaka. Ba ko ko ça ba set ba tika pe la mbongo mususu. Ça n'a pas coûté ça non bon. Oui, bah ça va coûter ça pas ya suka yango ba olia. OK. Mutaka ko pesa bango na sima ozala te. Papa si akufi. Ba coûte ça ta ba 200 000 ba kabola. O famille pa chaka Congo ba peso tel pe bi ba pe famille passe. Yango ba linga ba coûte ça po ba zo pe mo mbongo na mutu ya ndeko na bango. Mais to ko mona ba ndeko mususu na sisi ba ko lo ba ke bandeko na famille biologique ni ba ko lo ba ni ba artiste ba sundu ndeko na bango. Kasi ba ba kunda te ya. Toni ba ba kolela. Bakunda. Nazo so poso lo batte Clark. Bakunda. Poso na meki ko sima famille wala ba ko la ba ko bomba. Bakunda. Voilà, merci beaucoup Philippe. En tout cas, famille Bakunda. Yes. Ce sont des beaux familles artistiques. Tuna bazana président. Nani? Jardin. Président wa musicien zana. Bakena ko maisha estima te bapanzana bana président entre bango na bango bayoka na te siko na ko nanya ovantisa baninga po balo baketo kunda shaka ko na ngambo ba comité parce que tout le monde pas azala pe te papa masum bakenda kuna famille na yebite so bayoka na ndé na famille so papa masum bazwaki yango ero kala si bakundisha ko avec beaucoup d'honneur batie wana na ninyo na presque le lait pas produit. Voilà. Bango nde bakasi nango penya. Le sepela ba papa la biso so ba tieleme lilika. Motivé ya kosakana te. Motivé penya ya kosakana te. OK. Na rete so ba solene na famille. Voilà, merci beaucoup fidèles internautes ko zela ka ba programme toza toujours na ka fona ko les familles biologiques na dimba parce que baba liwa tangara partout dans tout le monde ça fait vraiment mal. Voilà, merci beaucoup madame Petite comme la souka émission pour la lelo votre amour de la fin à quelques sentences. Merci beaucoup la batutu la nabiso na MK Yokan télévision na pesi no ba mbote belé to senga kara so koti o liker o commenter o partager l'émission o s'abonner pe. Et ça biso bien. En tout cas, félicitations na Sila Bisalou, félicitations à MK parce que chaîne ezo mata. Félicitations à Sila les apona dibala. Il y a MK les apona chaîne. Félicitations à Bakou Nyonso. Na ndenge vraiment tozaki toujours focus na musala ya moi na biso Sila, ya ndeko na biso mwasi et puis na liko nango tout soutenir na ndenge zo ba trophée azaka reconnaissante toujours envers biso. Mbote la mama Zozo atika biso. Et ya na butu ya na moi mama Zozo azalaka président Yoshua Zali mama Katika Nikaza Magianda Kidingaza mama Elimbisa za mama Afima Yemba Bazali mama Yvette Pembaza Chouchou na Nyota Zali mama Katika Nikaza mama Elisabeth Monjo Mbenga yaza donc babako bazaki belé o bazala souci na biso na ko misusu mabaka miss ko bwa ngate neti mama ba Daniel abi miss na landa nga yo mama nate azama wonte tanga yale bina bengene mama na e pour la ba pourcentage azui lo da bane ko tumsanga na bengene mama na poko donc en tout cas moi na batu na obenga mama ni so na émission live c'est moi na azui mbote na mama Nathalie Gili en tout cas na pesio ba mbote ebele mbote na Karine Koudi mbote na Karine Mutu Karine Botuli ba mbote na bino batu tout bolinga Sila Bisalou ngape na linga bino na peso ba gros bisous. Voilà, merci beaucoup, c'était là madame Poutine Miss Lolo en tout cas Zalaki wana en tout cas c'est Zalaki ya koyamba merci na bino so Zalaki bilil
pour la colonne les bingaso de la pointe fils papa Clark nous on a le exercice à la rame au pays simple même tout côté pour la prendre au s'abonner et les membres pour partager et boucher la biso du début jusqu'à la fin bon donc tant à bien pour consommer biso c'est une façon à soutenir biso pour que biso tous avez courage il y a toujours pour se préserver il y a toujours que la même donc bien au boucher la biso voilà merci beaucoup à toi de tout pour passer derrière la caméra. Un grand merci à notre autorité morale, en tout cas, Maman Lam, on a fait sur la mot de place aux alliés. Ça vous donne les recherches, Kaza le cœur du chef, on a fait sur la mot de non, pas en la légitime, la mot de nos pas aux alliés. Ma famille, en tout cas, la mot de la Bino, Yolande Monganza, Adou Saint-Joli, après ma foot à terre homogène, en tout cas, Bino, c'est bon, il y a claque, les autres, on a mis la Bino. Ici, là, pour vous, c'est votre première chef, MK et Yokani. Bye bye.